Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exact Production TV, Mobimba. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés. Bokota, kaka ndenge tolobaka, TV za radio te. Kaba lisolo, pesa sang na moninga. Namoni balabala na bino, namoni quartier na bino, namoni lupango na bino na 3 Exact Production TV. Na cadre réalisateur de Kinshasa mokolo lelo bana funa boza wapi bana funa ye tozongi lisusu na district ya Funa, plus précisément na commune ya Bandalungwa. Bokota bana bandal tozongi lisusu na commune na bino bandalwa bo se manifester na balade na biso mokolo lelo tokotambola na quartier Adula. Bana quartier Adula lelo toye na mboka na bino. Bana quartier Adula boza wapi? Totombeli bino botali malamu video na biso ya mokolo lelo. Bokota kabali solo pesa sango na moninga. Tobandi video na biso na croisement ya avenue Kimbondo na Yinga. Toye kosale bino quartier Adula. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. À droite na biso Yinga ya mwana. Complexe scolaire les joyeux litins yangwana à droite na biso. Otangisa mwana awa otanga awa les joyeux litins yangoyo. Bana Adula boza wapi? Quartier Adula na bino botika kala yango yo. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que
alingi biloko na ye tombalola komakolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bombo ye tala biso bato toikotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosamene tokolaka mpona bana quartier Adula boza wapi Kabali Solo TV za radio te oyo toza veni yinga lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye koluka yaya oya lipango ye yesu yakanda yo vrema koluka lipango ye mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo bana quartier Adula boza wapi Kabali Solo TV za radio te oyo toza veni yinga mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mobu tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye
oyo nyonso toza na avenue Yinga 2. Trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi, mes frères. Donc on m'a compté. Bana quartier Adula boza wapi? Na droite na biso complexe scolaire les Joyeux Lutins. Yango wana à droite. Toujours avancé. Okende vers l'église ACK à Mavungu. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Ce n'est que le Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Oyo nyonso toza na avenue Yinga 2. Yinga 2 yango oyo. Toujours avancé na Yinga 2 vers Mavungu. Balingi Nzambe, balingi Nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela, kolola ele. Nakamwe mingi lolenga bandimi lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia ye. Balangwe masanga koleka molimo santu. Ona pesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato toboyi kotosa Nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka Nzambe totika hypocrisie. Bana quartier Adula boza wapi? Adula na bino yango oyo. Yapona ninyo toyebi malamu biso kobanko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole Toudi bote mumasi. Toujours avancé na avenue Yinga 2. Yinga 2. Tobema nango vers Mavungu. L'application des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana Adula bokota Yinga 2 na bino yango oyo. Okenda libanda mboka kala. Nyebi lisusu ndenge Yinga 2 ekoma te. L'issomme comment nango perfectionné. Église ACK yango oyo en face na biso. Église ACK yango oyo ana Mavungu. Avenue Mavungu yango oyo. Église ACK eza na gauche na biso. Ah, masula kobangola kamotema ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye
kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge Pana quartier Adoula, boza wapi, bokota. S'abonner, partager, liker. C'est tout jeunesse en élo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Adoula na bino yango oyo awa toza na avenue Mavungu. bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu Awa tokomi avenue Ngilima. Ngilima yango oyo Sebco Bandal 2 yango oyo otanga na ango yango oyo oyekola velo awa EP1 EP2 ango yango oyo Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso bato toboyi kotosa nzambe Ce n'est que Institut ango yango oyo Hypocrisie, otika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosa nzambe bokota bosabone bopartage bolike otika hypocrisie, otika hypocrisie, otika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe, bato ya mokili balobi awa toza na avenue Mbanza Boma. balingi biloko na ye, nzambe alola koma kolela kolola Avenue Mbanza Boma yango oyo balingi lisumu koleka biloko ya kolia ye, alangwe masanga koleka molimo santu oyo apesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato toboyi kotosa nzambe avenue ya Banque du Sang yango oyo avenue Mbanza Boma. otika hypocrisie, otika hypocrisie. bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba etuno tosala pa Na droite na biso Banque du Sang yango wana eza na croisement ya avenue Yinga na avenue Mbanza Boma. Tuudi botemo maseni eveke moko na lobi tozonga na liloba Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul.
entrée ya banque du sang yango oyo. Banque du sang yango oyo. Entrée nango. Awa toza na croisement ya avenue Mbanza Boma na avenue Yinga. makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. masula kobangolaka motema ye Yinga yango oyo. Tokota avenue oyo elandi. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosa Awa toza na avenue Ango. kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo Okenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge mopanzi oyo ekoma te. na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango Avenue Ango yango oyo. lifola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère Awa toza na avenue Ango. Avenue Ango yango oyo. Après Mbanza Boma, et avenue Ango. Omoni epai na bino te, omoni lupango na bino te, benga biso. Tokozonga toya kolakisa yo pe epai na bino. tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato toboyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie totika hipokrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe
alingi biloko na ye tombalola bokota bosabone bopartage oza mwana bandal kumba velo place oyo manifeste toi koleka biloko akolia ye alangwe masanga koleka molimo santu oyo apesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons terrain municipal yango wana en face na biso terrain municipal ya bandal oyo lisusu avenue Inga. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Après Manzabo Matolobi avenue Angoango. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé kobangolaka motema ye oya lipambole yesu yakana yo vrema koluka lipamboli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye oyo lisusu avenue Inga. okoni koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili bokota bosabone bopartage bolike kaki banditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota terrain municipal ya bandal yango oyo ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke lobungisami ye lobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozongala kati ya maloba na ye awa toza na kati ya terrain municipal yango oyo boyebi lisusu ndenge ekoma te
terrain municipal ya Bandal yango oyo. La trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi, frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyiko tosanzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyiko tosanzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi biloko na ye. Nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato toboyiko tosanzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Poso meme tokolaka mpona nino toyebi malamu biso kobanko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole. Awa toza liboso ya maison communale à Bandal. Maison communale à Bandal yango oyo na gauche na biso. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Leki avenue Maïs. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Ekomi autorisé. Awa tobimi avenue Lubumbashi. Avenue Lubumbashi na bino botika kala yango oyo. Bana quartier Adoula boza wapi?
Avenue Lubumbashi yango oyo. Lelo toza na quartier à Doula. En face na biso 3 ans d'or. Oyo ezalaka 3 ans d'or yango wana en face na biso. Avenue Lubumbashi boza wapi? Avenue Lubumbashi yango oyo. Okenda libanda mboka kala oyebi lisusu ndenge quartier ya Doula ekoma te. Quartier ya Doula yango oyo. En face na biso nde esika salon Lacoste na banda ezalaka. Bokota, vous abonnez, vous partagez, vous likez. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Avenue Tumba yango oyo. Avenue Tumba yango oyo. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Évêque mon kona lobi tozongana liloba.
aza na raison. Tozongela liloba Avenue Penjo yango oyo. makambo toboyaki lobi lisume koma nango perfectionne makambo Pana quartier Adoula, botala quartier Adoula na bino botika kala. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge Penjo na bino botika kala yango oyo. otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilengi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango Bana Avenue Penjo boza wapi? losombo na bango nzambe pesanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye Croisement Penjo yinga yango oyo. tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahir sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole lipambole le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. tala biso Avenue Balari. Ce n'est que tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hipokrisie totika hipokrisie tala biso bato tokoki kotosanza Bana Balari boza wapi? Balari yango oyo. bato ya mokili balobi balingi
balingi biloko na ye tombalola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balamwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye bana balari bokota balari na bino botika kala yango oyo Bosamene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye awa toza na avenue balari retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo maseni eveke moko na lobi tozonga na quartier Adula avenue balari yango oyo bokota lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye oluka yaya oya lipambone yesu yakana yo vrema oluka lipamboli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili tokoti avenue Tulundi yango oyo bana Tulundi boza wapi bokota bosabone otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili kenda libanda ya mboka oyo lisusu ndenge Tulundi ekoma te avenue Tulundi yango oyo bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisa bana Tulundi losombo na bango nzambe besanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie Tulundi yango oyo bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisewa ntango moke tobungisami ye tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso omona lisusu Tulundi na bino botika kala
intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi, mon frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la cima. Yesoyo, Yesu zongana yo. omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso tokozonga toya kolakisa yo mpe epa na bino. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosanda nzambe. Ce n'est que Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Tala biso bato toboyi kotosanda nzambe. Tala biso Awa toza liboso ya Yesu ni njibu. bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi Awa toza na avenir Mwata Yango. balingi biloko na ye. Nzambe Mwata Yango na bino botika kala yango oyo. nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo. Balingi lisumu koleka biloko ya kolia ye. Balangwe masanga koleka molimo santu. Onapesa bango na nzambo ya bongo ye. Tala biso bato toboyi kotosa nzambe. Tala biso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe. Avenir Mwata Yango yango oyo. Bana Mwata Yango boza wapi? Bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu biso kobanko ye. Oyebi lisusu ndenge Mwata Yango ekoma te. Mwata Yango yango oyo. Retournons tous à la parole. Toudi botemo masé. Ebeke moko na lobi tozonga na liloba. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Tozongela liloba. Tozongi lisusu balari. Bana balari ngambo oyo. Omona pe balari na bino. Lisumu ekoma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Lisumu ekoma nango perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye. Koluka ya. Oya lipango ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipango ye. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye. kasi ntango kaka elevasio ye
mokoni koegorge nanya pesi permission. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana balari, omoni balari na bino. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme, pe ba vie à kuta dire. Koti avenue Kivunda. Bana Kivunda, bokota. Omona lisusu Kivunda na bino. Avenue Kivunda yango yo. Bana Kivunda, bokota. Omona lisusu Kivunda na bino. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso batutu Kivunda yango yo zongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi Bosanene tokola tapona ninyo. station ya Inga yango wana. Tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Toudi botemo masé. Eveke moko na lobi tozonga na liloba.
Awa tokoti avenue Kimbanza. Avenue Kimbanza. Oyo tozopesa condoléance na bana nyonso ya Kimbanza. On a lieu ya président Bovik Basakila. Et à son nom, président Bovik Basakila. Bana Kimbanza boza wapi? Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission Bokota, bosabone, bopartage, bolike. Kongo moluba moswahili si tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Topesi condoléance à wana Kimbanza nyonso. On a lieu à président Bovik Basakila. Sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo oluka babolie ya yesu yakala yo ipambole Koti Kimvunda mopanzi oyo bana Kimvunda bokota bosabone bopartage bolike kenda libanda ya mboka oyebi susu ndenge Kimvunda ekoma te. Balingi biloko na ye, tombalola koma kole.
bamwe mingi lolenge bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko ya kolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi poso meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dit bote mon massé évêque mokona lobi bokota bo s'abonner bo partager bo liker ana quartier Adula na bino botika kala yango yo bokota bo s'abonner bo partager bo liker bana Adula boza wapi Adula yango yo okenda libanda ya mboka kala eyebi lisusu ndenge Adula ekoma te awa toza na veni Kimbanza lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi Kimbanza yango oyo masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission awa tokoti avenue Mbanza Mwembe kongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala avenue Mbanza Mwembe yango oyo kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengwana bana avenue Mbanza Mwembe boza wapi bo s'abonner bo partager bo liker obungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisako ifo bapesa yo mbongo tokomisi beklesi lokola bandepose privio ya biso yango nzambe alobi tozongela kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi il ne s'agit
Bana veni Mbanza Mwembe, oza wapi? Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Totiki aveni Mbanza Mwembe. Tuvimi Yinga. Aveni Yinga na bino botika kala yango yo. Soki oke tout droit dango obimi bakayao. Oza mwana adula, omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso na commentaire. Tokozonga na deuxième partie ya quartier Adula, toya kolakisa yo pe epa na bino. Bokota kabali solo, pesa sango na moninga, TV za radio te. Amoni lupango na bino, na moni balabala na bino na 3 exemples production TV. Tozo avancer, awa toza na avenue Bula. Avenue Bula na bino botika kala yango yo. Avenue Bula ya église ya Mangembo. Awa toza na avenue Bula. Bana avenue Bula boza wapi? Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Avenue Bula yango yo. Awa toza liboso église ya Mangembo. Bana ya quartier Adula, bomoni quartier Adula na bino.
omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso na commentaire. Tozonga toya kolakisa yo pe epa na bino balabala na bino. Awa toya na avenue Bula, toujours avenue Bula yango oyo. Vous allez ebele oyo bolanda les artères de Kinshasa na 3 Exia Production TV. Comme d'habitude. Et l'autre yaki na quartier Adoula. Awa na gauche na biso Mangembo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oyo nyonso na gauche na biso za église ya Mangembo. Oyo tozwi avenue Mbanzangoyo. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa mokolo lelo. Lelo tozala na quartier Adoula. Bana quartier Adoula. Baoyo bamoni epai na bango te. Bakomela biso na commentaire. Oyo pe omoni epai na bino komela biso na commentaire. Vidéo na biso mokolo lelo tosukiseli yango na avenue Mbanzangoyo na croisement na yango na avenue Kasavu. Merci beaucoup pour la fidélité na bino. Ceux qui est sur zongité tokutani bala sima na vidéo mosusu.